kapende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala ngonga koki omyo so sepera kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote na bino bisika nyos tu bozwa mitika to fungola basangola biso pona kotal sabino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki mardi 14 novembre liboso ya ba député na ba sénateur réunis na congrès pour na ko prononcer discours sur l'état de la nation ya suka pour na premier mandat na ye ba détail élément oyo bokozwa yango na édition na biso ya lobito poursuivre basangola biso pona kotal sabino que aussitôt bozongi na ye na ville province ya Kinshasa lundi 13 novembre na bapokwa premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge ayambaki na audience kuna na salon diplomatique ya aéroport ya Njili délégation ya Corée du Sud oyo bazalaki conduite et pas ya Monsieur Chang Won-Sam oyo azali bongo président ya Koika pe envoyé spécial ya président ya Corée du Sud. Yaba échange na bango ezali bongo renforcement ya coopération économique bilatérale entre RDC et Corée du Sud ba proposition yaba projet ya élargissement ya assistance pe soutien ya RDC na Corée du Sud na ba domaine ya ndenge na ndenge totangi énergie durable pe renforcement yaba capacité na administration centrale de ezalaki au centre ya masolo oyo na regard yaba urgence pe importance yaba projet ya ko réaliser na RDC na titre ya don ya Corée du Sud na entremise ya Koika président Chang Won-Sam a rappelé que Corée du Sud a célébré mvula oyo 60e anniversaire ya coopération bilatérale na RDC et pas yoapi enveloppe financière il y a 120 millions de dollars américains et ça qui dépensé à travers badon paix assistance dans République démocratique du Congo Bosimbake premier ministre à Utubongo Lubumbashi na qualité na ya membre ya présidium ya union sacrée pe chef ya zone électorale Grand Katanga à Kendaki visite ya évaluation ya ba préparatif ya campagne électorale ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba gouverneur pe ba force vive ya union sacrée de la nation. Dans cela, Seni Bosimba, que président de la commission électorale nationale indépendante, Molamboka Denika Dimakazadi a témoigné reconnaissance naïe na 26 candidats na présidentielle il y a le 20 décembre et Zalaki Bongo na cadre ya concertation oyo Ezalaki organisé lundi 13 novembre na salle Majesté Congo ya Hôtel Hilton. Stéphane Skande héritier Mapinde Mibazai kuna na compte info lingala. Président de la commission électorale nationale indépendante, Mwanamboka Denika Dimakazadi a témoigné reconnaissance naïe na 26 candidats na course na élection présidentielle il y a le 20 décembre 2023. Ezalaki na cadre ya concertation oyo ezalaki organisé na salle Majesté Congo ya Hôtel Hilton. Na présence ya ba membre ya bureau pe ya plénière elongo na oyo ya Seni pe parterre ya ba invité pe ba média oyo ba yaki wana. Numéro 1 ya centrale électorale a commissi engagement oyo bangonyo sebazwe pour na ba candidature na bango alobi a présenter bango ba félicitations na kombo ya Seni 26 candidats oyo bazali présent to pe bazali représenté par ba mandataire na bango félicitations ezali pour ba franchir étape nyonso ko na dépôt ya ba candidature na nzela ya ba dossier na bango pe examen na yango elongo na Seni pe traitement ba contentieux na cour constitutionnelle ba candidat bazali retenu pour na course na élection présidentielle ba koki kozala considérer le col la bazwami kati na élite ya République démocratique du Congo pambate moko kati na bango a cause
Kozala élu président de la République le 20 décembre Ezali Koya. CENI a publié liste provisoire ya électeurs conformément à l'article 6 ya loi électorale en attendant définitive Oyo et Kozala bongo sur pied par rapport à article 8 ya loi électorale Oyo. Natina wana Denika di Makazadi atalisaki bango pe ba étape nyonso oyo CENI a franchir déjà pe le to comme na niveau oyo ya ba accréditation ya ba témoins observateurs nationaux internationaux pour na scrutin ya le 20 décembre observateurs ya centre Carter pe ya Union européenne bango bazali déjà présent na territoire ya République démocratique du Congo et longo na organisation et belé pour na kolandela ba élection ndenge et kosalema ataki na lumière opération oyo marqué processus électoral pe ba différentes étapes oyo bango ba traverser ndenge Denika Dima atalisaki penza na mwa mulai na maloba na ye. Après que les camps rêvé ba définition so oyo ezalaki présenté na parcours président central électoral alobi souci à CENI ezali bongo ko bâtir biloko moko ya malamu ba partie prenante nyonso bayeba na komona makambo ndenge ezali kotambola. Na ngambo mosusu vice-président ya CENI Didi Manara a rappelé que importance peut bien fondée, il y a différents cadres et à concertation pour garantir transparence et caractère inclusif, il y a processus électoral Oyo ezali bongo en cours. Directeur ya cabinet en charge de la question juridique, maître Dave Banza, Alandi Samakina Edi Kifi, le directeur juridique Joseph Senda, directeur d'opération P directeur informatique Yves Kota, Bango Nyonso, ba aborda ki ba question par rapport ya cadre juridique. Bosimbake partie interactive P ezalaki na mérite ya komema ba réponse na quelques préoccupations oyo ezalaki soulevé na suka cérémonie CENI ataki na disposition ya 26 candidats liste physique provisoire ya ba électeur P atlas ya ba cartographie ya ba bureau de vote nyonso. Kaka Masola CENI Bosimba ke président ya CENI Denika di Makazadi a solo la ki lundi 13 novembre na Christophe Rigo oyo azali bongo directeur pour l'Afrique na océan Indien ya ministère français ya ba affaires étrangères oyo a kobaki mission na ye pona ko examiner elongo na ba autorité ya RDC situation sécuritaire ya Est. Encore une fois de plus héritier Mapide Stéphane Skande. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denika Dima, abetaki masolo na Christophe Bigot, directeur pour l'Afrique et Océan Indien, ya ministère français ya affaires étrangères, oyo akambaki mission pour examiner le monde de l'autorité congolaise, situation sécuritaire na Est de la République démocratique du Congo. Na masolo na bango, balobela kipe, makambo etali d'élection combinée le 20 décembre 2023. Numéro 1 ya centrale électorale, amemaki epai ya ba haute na ye ba précision pour un certain nombre de points. Au moment na cadre oyo ezali na mission d'observation électorale, il y a Union européenne basali ko se préparer, ba se déployer na demande de l'autorité ya République démocratique du Congo à travers Mboka Mobimba. Boyi awa président ya CENI azwa ki entretien moko utile et longo na bango et tourna ki pe autour ya mission oyo bango bazali ko sa na RDC. Kati na yango objectif ezali ko examiner et longo na ba autorité situation na Est ya République démocratique du Congo pe ko tala bango nyonso ndenge nini bakoki ko accompagner processus électoral pe des engagements ya MONUSCO oyo ba autorité ya mboka balingi. Boye pona ko sali so suivi ya visite présidentielle ya Emmanuel Macron Kobanda le 3 p le 5 mars et outi koleka na cadre wana alors que bayaki quelques semaines ya tenu ya élection ezalaki bongo malamu bayeba na kobeta masolo elongo na président ya CENI amemeli bango ba précision pour un certain nombre de points oyo bango bazalaki na information te par rapport ya Union européenne na cadre ya mission observation électorale oyo bakani ko participer na observation ya élection ezalaki échange moko ya malonga oyo bango bazwi bien que ba défi ezali ebele ezali ko représenter organisation pe ba consultation électorale ndenge Christophe Bigot asokisaki koloba. Nassau Simba que Cour constitutionnelle a envoyé prochaine audience à Augustin Matata Pogno le 8 mars 2024 et Zaki Bongo na audience ya lundi 13 novembre consacré na prononcé ya arrêt 000D. Héritier Mapinemi a Pesibino bas détail.
Audience ya lundi 13 novembre 2024 ezalaki consacré na prononcé ya arrêt RP 000D avant dire droit pour l'exception oyo ezalaki soulevé na octobre eleki epai ya ba co-prévenu Deogracias Mutombo, ancien gouverneur ya Banque centrale du Congo, pe l'homme d'affaires sud-africain Grobler Christo Stéphanus, boye relativement na exception ya cour constitutionnelle ba siège qui na matière répressive en premier pe dernier ressort ba déclaré irrecevable car si non fondé demande ya surséance et examen ya présente cause pe mise en hors cause sollicitée et pas ya prévenir Grobler boye bango ba déclaré irrecevable car si non fondé d'exception ya incompétence pe ya irrecevabilité oyo ezalaki soulevé bo simbake esengeli boyeba affaire oyo etikali nanu sous examen na cour constitutionnelle pe batindi affaire yango pour le 18 mars 2024 yango renvoi oyo ezali ko se justifier selon cour constitutionnelle par le fait que bango bazali bongo ba protectrice pe ba garante ya ba droits fondamentaux balingite ko empêcher exercice libre ya ba droit pe ko concourir na élection présidentielle pour na prévenir moko Augustin Matata Pogno yango etalisi ke renvoi oyo ezali ko se fonder na exigence ya processus électoral oyo ezali ko tosa calendrier précis pe serré yango ezali pour na bascrutin ya le 20 décembre ezali ko ya processus ya contentieux ya ba résultat ezali ko fungwama déjà après publication provisoire ya ba résultat ndenge cour constitutionnelle atalisaki. Dans son Simba que Gentini Ngobila Mbaka wazali bon gouverneur à ville province ya Kinshasa pe autorité morale ya Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse à Salisaki dimanche 12 novembre 2023 marche moko monene ya santé elongo na ba cadre pe ba militant ya parti na ye babandaki yango na rond-point Sakombiti na deuxième porte ya Fikine Stéphanas Kande héritier Mapinde bi bazaki kuna la compte info lingala. Bautaki na bakwenyoso ya 24 communes ya ville ya Kinshasa kaka ndenge ba drapeau ba t-shirt na bango ezali kotalisa Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa yende initiateur ya marche de santé oyo point de départ ezalaki bongo rond-point Sakombi bazwaki nzela ya cimetière ya Kintambo pona koleka na Kanluka bazwaki avenue Landu tozali awa na commune ya Bumbu après ezalaki avenue Shaba kaka ndenge bozali komona wana na commune ya Ngirengiri bakweyaki pe na avenue Elengesa pona koza directement avenue Kikwit oyo ememaki bango directement na foire internationale ya Kinshasa esika wapi full monene babande kozela bango c'est-à-dire ba militant pe ba invité na bango oyo bazwamaki déjà esika wana selon estimation plus de 200 000 personnes mobimba bayaki ko accompagner autorité morale na bango Gentini Ngobila Mbaka nanu ezalate pamba te pona Gentini Ngobila marche de santé oyo ezali bongo à la fois atalisa na bana ya Kinshasa pe ba militant ya ACP misala oyo ye asali na ville ya Kinshasa durant mandat na ye nanzele ya leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et komaki bango na deuxième porte ya Fikine Gentini Ngobila asalaki présentation ya ba candidat na bango nyonso ya ACP na députation nationale pe provinciale boyoka moi extrait ya maloba na ye na micro ya Info Lingala. Depuis 1960 il a fallu attendre arrivé il y a gouverneur Ngobila Gentini Mbaka. Il a fallu attendre arrivé à Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour Banzela Oyo Nabapon Oyo et Salema. Et Sengote. Bobete la bango maboko makasi. Secrétaire général autre vision du Congo maître Magloire Kassongo à Zalaki na commune ya Selembao pour na redynamiser base na ye pour na élection il y a le 20 décembre 2023 bolanda commentaire nango elongo na héritier Mapinde minabilili ya Igonting. Tokotika labino mais tozali na posta vraiment ya lisungi labino. Secrétaire
général, il y a autre vision du Congo. AVC Namokuse, parti cher, il y a maître Didier Boudimbu, Obabenga Kajeni Blanc, Azali Kokoba, Sekokoba, Corée dynamiser ba base naye pour une élection Oyo Ezali Koya, Kalamingite le 20 décembre 2023. RDC Azali déjà na fièvre, il y a l'élection. Bosimba secrétaire général, il y a autre vision du Congo, maître Magloire Kassongo, Azali pe candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Funa. Awa akitaki bongo na commune ya Selembao et pa wapi ayaki ko beta masolo et longo na ba base na ye ba enjeu de l'air ezali kaka makambu ya élection. Bosimba ke échantillon ya base na ye na commune ya Selembao ba yambaki na ndenge ya kosakana te pe bazalaki attentif na maloba oyo nyonso maître Magloire Kassongo amemelaki bango, atalisaki bango vision na ye, atalisaki bango makambo nyonso azali kokana pour na développement ya district ya Funa. Bango nyonso batundisamaki nesengo pe basepelaki. Toye kosenga lisi. Est-ce que mon nimi réellement pour accompagner biso na bitumba oyo? Ceux qui sont comme dans le Parlement, bazali que toi comme ezali ba maman ya Selembao. Mais quand on a causé en tant que nous sommes sololaka, total qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Azali kolala pongite tango nyonso azali kokome la base na ye pour na ko beta masolo oyo esengeli enfin que ba comprendre bien fondé ya candidature na ye na circonscription électorale ya Funa oyo maître Magloire Kassongo akani ko changer image ya bana Funa tango ye ba kopesa ye confiance. Moi, Mboka Papi Semi, candidat à la députation nationale pour la compte ya Funa à Kendaki Mikolo Eleki, Kokutana ba base na ya ba commune ya Selembao Ngiringiri pe Makala pour na redynamiser bango par rapport ya ba élection oyo ezali koya héritier Mapinde. Mwana Mboka Papi Semi, candidat à la députation nationale pour la circonscription électorale ya Funa, alala ki pongite cadre ya parti politique babenge agir pour le Congo, ya autorité morale Carole Aguito Amela akitaki na ba commune ebele ya circonscription électorale ya Funa ezalaki kaka pona ko beta masolo na bango elongo par rapport ya ba enjeu de l'air l'élection kalamingite ezali ko salema. Papi Semi oyo bazali ko benga ye espoir ya bana Funa abandaki na commune ya Selembao epai wapi a conscientisaki bango alobi na tango ya maponomi population esengeli bapesa confiance na bato oyo baza na vision ya développement soki bana Funa balingi vision soki bana ya Funa balingi Funa etombwama esengeli bazala district soki mokete a conscientisaki ba base na ya Selembao après kuna akitaki na commune ya Ngiringiri epai wapi ezalaki kaka même message échantillon ba base ndenge kaka bozali komona message ya Papi Semi espoir ya Funa ezalaki capté 5 sur 5 bana Ngiringiri pe ba yambaki ye na ndenge moko ya esengo basepelaki na vision na ye ndenge kaka bino moko bozali komona asukaki na commune ya Makala epai wapi amemelaki bango lisusu même message. Papi Semi mwana Mboka Papi Semi alobi kala mingi te d'élection ekosalema le 20 décembre ezali koya ekosenga ba vrai bana ya Funa nde bazala élu epai ya population soki bana ya Funa ba pesi confiance na ba bazali bana ya Funa te bakokende bakozonga lisusu te. Bosimba ke message ya mwana Mboka Papi Semi ezalaki vraiment capté 5 sur 5 population nyonso ya Selembao Ngiringiri pe Makala balobi Papi Semi azali véritable mwana ya Funa yende espoir na bango. Na ngambo na epe mwana Mboka Eric Mwamba aza cadre ya AFDCP allié azanga kate na ba manifestation nyonso ya parti pe amemaka population ebele surtout bana ya Tsangu Nathalie Kaila Rapenda pesi mi ba détail. Pene ya population na ye l'homme aux actions concrètes Eric Mwamba azali candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tsangu ba œuvre na ye eza kotalisa bolingo na ye na base na ye ndeti awa asungaki population pour na masolo o etali pont qui paraît mais yo dans sala ça fait pas le papier.
to surnommer point ya tuyau parce que tuyau oyo wita ngambu oyo ya régie des eaux nde bando ko servira biso to benga point ya tuyau. Wende ya marché Fumukento ezalaki pe réhabilité. Atongaki ba centre pour la population na ye. Nyonso eza kolakisa pe kotalisake mwana mboka Eric Mwamba cadre na AVC aza vraiment na souci ya population na ye développement ya Tchangu na maboko na ye. Eric Mwamba candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchangu mwana ya Tchangu ya solo et po wapi mutolo na ye bakunda. Na Oetali Santé Rosengeli Koyebake le 14 novembre ya mvula nyonso mokili mobimba et célébraka journée mondiale ya diabète pour na commémorer yango kitoko rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela bokono yango. Le 14 novembre, Mokil Mobimba et célébraka journée mondiale ya diabète oyo ba commémora kango kitoko ezali na occasion ya ko sensibiliser impact ya diabète na santé ya bato pe ko souligner ba possibilité ya ko renforcer prévention diagnostic pe traitement ya diabète na occasion ya journée mondiale ya diabète OPS a souligné nécessité na accès équitable ya ba soins essentiels notamment ya ko sensibiliser bateau na ba moyen ya ko minimiser risque ya complications ba activités à célébrer également pour na ba expérience ya bateau na ba forme nyonso ya diabète pour na ko sunga ba oyo bazali touché pour na ko agir notamment ya ko luka koyeba kozwa ba soins moko essentiel. Diabète ya type 1 ezalaka évitable te, diabète ya type 2 eza souvent évitable grâce na alimentation moko saine, activité physique régulière, comme maintenir poids corporel normal, peu absence y a tabagisme, diabète ezali cause majeure, y a cécité, insuffisance rénale, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, peu amputation y a ba membre inférieur, diabète écoqui cause à la traiter, peu ba complications éviter, peu retarder grâce na dépistage, peu traitement régulier, bateau et sengeli ba se soumettre na dépistage régulier ya ba complications pour na ko faciliter détection précoce yango ezali kotalisa ke dépistage ya ba maladie rénale ya ba examen régulier ya vue pe évaluation ya pied kotika cigarette et réduisaka 30 à 40% ya risque ya ko développer diabète na type D. Diabète ezali associé na risque environ 2 fois plus élevé la tuberculose pe risque plus élevé la tuberculose multirésistance. Bato oyo bazali kobela à la fois tuberculose pe diabète bazali 2 fois plus susceptible ya kokufa pendant traitement ya tuberculose pe 2 fois plus de risque ya kosala rechute ya tuberculose après fin ya traitement kaka 50% ya bato oyo bazali na diabète ya type D bazwaka insuline et pas wapi nde bazali nango besoin souvent na ba système ya santé ya ba pays oyo bazali na ba moyen mingité. Bavole ya Kinshasa Gemena Kinshasa ici et bandaki à travers Airbus A320 premier vol et salimaki kitoko kuna na aéroport ya Gemena. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango pour ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA pour bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche
Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication, pour nous avoir communiqué. Nous remercions également. Et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena. Population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du Sud-Ouest. Yo olingaka kolata basapatu ya kitoko surtout na ba fête ya décembre oyo esika eza se moko na 7e rue limité epa ya Papa Griffe ndenge héritier mapindemi Igon Ntingi batali simini. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo, oyebi nga na Elongi, oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete. Donc il y a un premier ministre, nous allons na yo na misé oyo kota parler du peuple obenga ngai to kuta. Mais tu le loka ba blocage. Mais on a même un ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on va diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte. Il a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a dit nous on va devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur la position on a passé à Badoura Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça les candidats nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que les clients sont contre Dakar, Papa Griffe Mawan, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat, tu as mon nez, le colocol à Ink. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Aux ala au le roi est mort. On dit comme un bolide, le col à Ink. Il y a un en sala. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota qui battait ça.
Oyoki adresse eza moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Et là, on est la 4e journal à peu pour la peuple. Il y a mardi 14 novembre, Yango et Komina Souka, ceux qui vont se faire qui n'ont pas ça. Merci Mina Nathalie Kaila Kapenda, Oyo Akumbela Kibongo, édition na Sima Caméra, Tozalaki, na Igor Tingi, montage, Sima Makina, Christian Kiangebe, Nipe Fabrice Lundo, mi journal à peu pour la peuple, et Zaka supervisé, et pas héritier Mapiné, mi coordonné par Stéphane Skande Bandeko Bot, Madame, au revoir. C'est aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala